Oui, mesdames et messieurs de la presse de Kimpese, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous ont suivis, des internautes, au nom du caucus des députés nationaux du Congo central, au nom de mon collègue Dodo Zola, qui est en même temps le rapporteur du caucus et élu de Songololo, et au mien propre, je voudrais vous dire sincèrement merci pour votre disponibilité, parce que, comme a dit le modérateur, nous venons auprès de la presse pour atteindre la population qui est concernée par le problème dont nous allons parler, le problème que nous allons évoquer tout à l'heure. Et pour une bonne compréhension, et comme ça concerne toute la population, pour être sûr que tout le monde a l'occasion de comprendre, de suivre et de réagir, je préférais ou nous préférons que nous utilisions soit les Lingala, soit les Kikongo, les langues qui sont connues ici. Donc le français, franchement, on va l'éviter pour ne pas écarter une bonne partie de la population qui est justement concernée par l'affaire qui nous concerne ici. Là, une introduction très importante. Ndeko, il y a presse, nous sommes mingi bandeko ya population ya Kimpese. Toye pa na bino à travers la presse, biso banani, ngai honorable Pierre Ntsumu Mutukala Vandeki Boyoki na présentation, nazali moponami ya territoire ya Mbanzangungu, donc nazali moko ba député 24 députés oyo tozwami na Congo central. Bongo peme nanga tozana ndeko Dodo Zola oboyebi na Kimpese, moponami na bino, azali na cadre ya caucus pe, yazali rapporteur adjoint ya caucus, ye mutu asimbaka mosolo na biso. Donc soki oluka mosolo ya mbongo na biso ya caucus okende ozwango pa ya honorable Dodo Zola. E ngai nazali nde boyebi nazali président. Bongo tokoloba na bino à partir de Kimpese lelo mpona nini conférence de presse oyo. Parce que biso caucus tozali na mission. Toye awa batindi biso na caucus pour na mission officielle. Tozana na kombo ya caucus pe batindi biso na caucus. Toye kosala nini? Toye po biso ba député ya Congo central. Toyoki, toyokaka. Tolandaka pe de près. Nous avons dit que les députés bosala ke loko te pour na makambo snel. C'est facile à le dire, facile à le dire. Mais biso to landaka, to yokaka, to zabatu, to zakape sensible parce que biso soki to zawana to vandi boye na baninga batikali le 21 le 22 autres pour to 24 to zawana parce que bino nde botia biso bino population ko na radio bozo ka bino nde botia biso esika biso tozali. Et botia biso te pona biso moko botia biso pona misala misatu oyebani pona député parce que mingi ba confondaka. Tokena Kinshasa kuna pona ko voter mibeko nyonso oto salaka na mboka ezali biso ba député nationaux to salaka mibeko wana na parlement. Ya mibale ezali ko contrôler contrôle bato bazo gérer mboka ministre PDG ozala nani biso nde to contrôlaka bango toyeba soki bazo sala mosala malamu oyo ya biso population bibo sala mabe et le cas échéant pe to kopesa pe tumbu soki mutu ayibi mbongo ya l'état to pie na maboko ya justice wana mosala na biso bongo mosala misato oto yeli awa ezali ko représenter eza ko lobela population makambo oyo population azomona ya mabe. Nous devons confondre les biso ba député opesa biso pouvoir. Tozalaka ba kandé belé na ba territoire nyons, mais totikala 24 wana totikala eza équipe justement soki likambo kwei na minute biso tozwa pouvoir. Awa seni abengaki biso ensuite proclamé cour constitutionnelle aiko confirmé nde bopesa biso pouvoir wana kaka biso nde ya kolobela bino population so likambo ekweya wa tozwi yango toke nango epai mokonzi oyo fa mema solution wana nde yango wana pena toyeli awa yango boko ndenge nini député mbandango non awa toye na cadre ya caucus eza précision moko monene nazopesa boko na koya na mama likambo oyo biso toyeli oyo tozolobela. Donc makambo oyo ya Kimpese tolandaka yango tozalaka sensible
tokoki koprouve yango et toyebi ke makambo ya SNEL oyo parce que likambo eza nde SNEL makambo ya courant SNEL ye azali na devoir ya kopesa population eza bien devoir constitutionnel soki na constitution bayebi soki population aza na droit ya kozala mai ya peto mazama mbote manoa et mayobela et population kala ye courant mon constitution donc c'est un devoir pour l'État et c'est un droit pour la population et puis so ba député faut toyeba est-ce que ba droit ya ba congolais ezali garanti awa na kimpese que ba droit ya ba ndeko kimpese ezali garanti en matière de courant donc biso to landela kango et oyebi ke na ko rappeler yango toyeba très bien avant na kota ma mozindo to rappeler nano ke na kimpese makambo ya courant elobami tellement mingi que batu bakufa et ça peut-être batu musu bango nango bazonga la légère pour na likambo ya courant ba civil na ba policier bakufa awa na janvier 2024 ça fait plus d'une année bakufa na ebité soki tokoki ko chiffrer soki SNEL a sali comptabilité okomona ke akoloba ke de tel mois à tel mois population epesa biso mbongo boye pour topesa bango courant donc courant bakopesa yango coût bakoki kosomba yango mais liwa vie ya mutu basombaka yango te e bandeko o bakufa mutu moko ta kosekisa bango ata SNEL abimisi ba million nyonso tokosomba ata bébé te tosomba bébé wana azonga na bomoi a ressuscité a sekwa ezali te donc likambo wana toyeba bango eza soni biso ba oyo tozaka na baninga ba député o bayebi valeur ya mukongo azaka mutu makila te mukongo azaka mutu akinzonzi ba valeur azaka mutu so likambo ezali bavandaka kosolola biso tokotisa violence tokozwa mutu totumbi tokozwa civil tobete masasi tozwi police totumbi ye wana ezali tokomi musika même toza en contact na bakoko na biso lisusu te et bato bazomona yango la légère ke no bato bakolonga mpe na meeting moko boye ah non ndeko kingandi bazosala boye baza contre batindi bango mpe bakei batumbi bango babumi bango les gens trouvent ça normal biso badepute eloko wana tolingi yango lisusu te likambo ya courant tolinga te ata ekozwa solution te mikolo ekozwa kaka solution et courant ekozala mpe kaka même si le courant toza na courant te so toyebi topona entre molili pendant 1 mois na baboma 10 personnes mutu moko ta koloba baboma bato biso nyonso tokopona molili mais toyebi ke molili eza mabe donc likambo wana biso tozwi eza sens élevé de responsabilité likambo ya courant oyo eza likambo ya populisme te eza sujet te yo profiter nango po oyebana ponga nsumu nazwa ngenge po ndeke dodo azwa ngenge po yo mutu za société civile bayeba yo sa soki nini. Il n'y a pas de populisme, ce n'est pas un problème d'individu. O ngai nsumu député na mutu SNEL o ngai mutu société civile na kingandi non c'est comme un problème individuel bon on va traiter ailleurs. Bon, la population qui peut se kende, o kende, bien balé ceux qui posent un problème nan, bon kende, ça li kamogo, li kamona yote, o comme ça li kamo population va kufa. Et ça li malhonnête, nous avons na bisoté. Donc les Cameroun est aussi traitant avec beaucoup de sens élevé de responsabilité. Tolingi soute ba sekabiso. Ah bien ma Congo, comment on n'a pas courant, ah bien ma Congo, nous entendons ça au Parlement et ça nous fait honte. C'est comme si on était incapable de nous qu'on se parle, tout le bali comme sur la solution. Comme si nous étions des petits enfants. C'est fini cette affaire-là. Tous ont une responsabilité, un titre, ils n'ont pas vendre la cité, avoir ce que la société civile, notabilité, leader d'opinion, citoyen landa, bisognoso, tous ont au sérieux. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, caucus nabino a député Congo, tous les Cambo Oyo en charge. Et bato balanda radio bango, na ko citango clairement. Bato balanda ganga na silu wa mambo. Likambo oyo ya courant SNEL sina lobelango. Ni réunion on a évoqué to banama solona SNEL. Na lobelango na radio bango. Ki to zaki na réunion munene caucus ya ba député Congo na DG ya SNEL na ba directeur na bango to na Rotana na hôtel ya Kinshasa za côté Sosimat to vandela makambo ya courant ko banda Kasango loti Mwanda. Courant ya Mwanda, courant ya Luozi, Songololo Lufu,
ba poche ya noir eza awa makambo ba cabine partout na Congo central et mokolo wana tozanga ko lobela likambo ya Kimpese te likambo ya surfacturation oyo mema iso lelo na facture après paiement to évoquer on a DG bon awa to bandaka maso wana DG yango to ko continuer lelo donc makambo to yeli et bandi lobby te oyo ezalaki soki journée ya nini tribune d'expression ça n'a rien à voir lobby déjà bandeko bazaki na bureau ya chef de la cité ancien chef de la cité na tangilaki bino ba message na téléphone na ngai lisolo entre DG ya SNEL na ngai et ba message wana ezo daté ya lobby to bien avant-hier c'était un projet na lobby na na radio bank que tokoya d'ailleurs dernièrement je crois tuna inga susu mukolo nini promesse au pesa ki boya na DG je crois que ndeko et deux la semaine passée na lobby na radio bank na silu wa mambo donc lelo toye ere koki makambo na biso ndeko radio bank ba silu wa mambo tango ekoki pona ko koma na niveau wana ya kinzonzi otolobelaki entre SNEL na population qui Kimpese à travers ba leader na bango. Voilà pourquoi na cadre ya masolo oye kozala pour la énième fois parce que ce n'est pas la première fois que ba leader ya Kimpese notabilité société civile ba leader d'opinion ba vanda na ba konzi ya SNEL to ko répéter yango soki batu ba yebi yango te na ko rappeler que bozaka na bozalaka na réunion na Crawford bazaka na réunion na Crawford bosolola bozaka na réunion na Crawford bosolola bozwa mikano bakonzi ya SNEL bayaka awa Kinshasa ya matadi na bino bosolola makambo na Crawford bozwa mikano bozwa ba résolution biso député to landela yango pour vous dire que tout ça les suivi mais à automonique makambo na oboyoka naka kuna et pesi résultat palpable te yango monique biso soki za ke bo trouver solution betoye na biso te mais to constater biso caucus que malgré obosola na SNEL malgré la bonne foi malgré ba résolution bozwaka le cola peut-être de part et d'autre makambo samaki bongo te des problèmes ezoko continuer lelo likambo ya facturation prépaiement et sous la mesa to moni ba track na ba réseau tout monde ngo que bon ça la sous marché ce qui est 31 on n'interdit pas la marche personne ne peut vous interdire la marche les alliés autorisés mais bon ça la marche na ko landela mibeko et le binde il faut ça la marche nana ni comment et ceux qui marchent on essaie na modèle wana ezaka makambo ko kufa te. Si vous êtes capable d'organiser une marche et de contrôler toute la population pour éviter les incidents, là ça marche. Mais si vous ne respectez pas et qu'il y a des gens qui meurent, vous devez assumer les responsabilités. On n'est pas venu pour ça. Cette marche, réunion au Salaki Lobby, n'ont rien à voir avec les Kimpese. Donc c'est une mise au point très importante. Parce qu'il y en a qui ont déjà dit, ah bah député, et puis réunion à l'Omimanda, réunion à Sagina, la société civile, tout ça, dans le bilan on a radio avant-hier. Les radios, c'est quelles radios là? Donc, tu nous qui fait que les députés, qu'on ces salaires au Bonaboy. Mais un malin va dire non, il y a toujours des malins comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à faire cette conférence de presse, c'est surtout par rapport à ceux qui racontent n'importe quoi. Bino population bolanda bien. Ce que qui gauche, droite, dans les réseaux sociaux, dans ce qui wapi, ce que ils ont voix officielle. Il y a des députés dans bino parce que les cambo polele. Bon comparer au baïpsa qui bino na au bokolanda awa. Alors donc na schéma na rappelé les sous que biso au bayoka na noté tokena retrouver haute direction biso en tant que caucus haute direction il y a SNEL. En général, pour le courant dans le Congo central, tout le monde a clair que le barrage à Inga, mais nous avons beaucoup de problèmes de courant et d'électricité ici. Mais tout le monde qui Kimpese, surtout qu'il y a eu mort d'homme, va continuer à Kinshasa, va quitter Aboye bien. Et tout le monde a retrouvé. Alors, DG à SNEL, tant qu'on posé problème, il y a Kimpese, honorable Dodo, parce que chaque député, il faut le territoire. Tant qu'on honorable de dollars permis na zuma lo bapona songololo alui makambo Kimpese
oyo biso toyebaki topesa mpe batémoignage toaccompagne topesa batémoignage et DG ayebisi biso ere wana na rotana makambo ya kipese ezotungisa biso mingi il faut tozwa yango solution. Alors ngai DG Fabrice Lusinde namoni bino badéputé caucus bokende na kimpese bokende solola na population bokende koexplike bango. Ngai président nazwa maloba nayebisa DG biso tokokende boye te caucus tokende na kimpese totie babafle soki na bureau de la cité tobengi population tobandiki bisa bango makambo ya surfacturation makambo ya prépayé. D'abord on n'a pas qualité, nous ne sommes pas censés savoir comment ça se passe à la SNEL. Si tu as un cadre de la SNEL, tu as évité, sincèrement, on a évité, les systèmes à l'intérieur, ça fonctionne comment? Aucun député, même si un député qui a été membre de la SNEL, là, à sa qualité de député, tu as qui c'était tout ça les locaux. Tu as ça déjà clairement. Ce qui est le démagogue, mais les malamoko, mon ami, sont out. Non, ce n'est pas un problème d'argent. Surtout boya. Mais tu es boya. Tu boya, nous ne sommes pas qualifiés. Deux, nous ne sommes pas des syndicalistes. Il y a des SNEL, des délégués syndicaux. Nous ne travaillons pas au marketing de la SNEL. Et puis, qu'est-ce que la population va, pour qui il va nous prendre? Je connais la mentalité. La mentalité, puis la population, vous en avez raison. Donc, bateau, il va l'embon à SNEL, ça va corrompu. Et puis, tu peux pas profiter. C'est déjà lobby de Yamoko, le baki Yango. Bon, surtout, Erwan. Donc, on s'est dit non, moi je connais qui peut j'ai vécu là-bas, je connais la mentalité, Toko qui est bon côté. Mais idée, tu es bon sango, tu proposer boy, tu lobby, ce qui est intéressant, biso caucus, tu peux jouer rôle, il y a intermédiaire, il y a médiation. Biso caucus, tu es na kimpese, tu sali médiation. Parce que pour na biso caucus, un à gauche, population, ils ont biso, nous avons le pouvoir. À gauche et à droite, nous avons la SNEL. SNEL, les alliés sociétés il y a biso national. Sur les lots courants, ils ont SNEL est en faillite. Les SNEL est en faillite. Nous avons la frapper. Nous avons la partie boye, nous avons la tribu boye, nous avons la kipé, c'est nous avons frapper. Nous sommes en sac à makala. Au bazar mbongo ba groupe électrogène ceux qui va panneau tous à la frapper. Donc ce n'est les sociétés na biso et concours et komazi. Alors donc biso to na katikati peut-être dialogue et za malamu te peut-être boso la malamu te na population to za likolo to créer cadre moko boye serein meeting c'est populaire, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais cadre moko serein na la conférence de presse pour vendre la cadre wana na kimpese awa ba leader d'opinion ya kimpese. C'est-à-dire bato ba yebani na kimpese o ba la suka lui bazo yokela baza na kati ya société civile, les amis bali na kimpese, il y a deux sociétés civiles. On a le bilango, tous en a deux quand il y a ba notabilité, tous ba leader d'opinion, ba journaliste, ba trako ba lobaka, tout bango d'un côté pour l'intérêt ya kimpese. Et à droite, tout est bakambi ya SNEL. Bon, on peut ça bango occasion. Bandeko ya kimpese na combat population. Ba loba, ba reproche. Nini bazo reprocher SNEL. Nini yango pona bango ezaya mabe au SNEL azo sala. Et de l'autre côté, SNEL peut à répondre. À répondre. Dena li solo wana toko dégager ba point ya convergence. Oyo baza d'accord SNEL na population toujours ba point ya divergence et le quoi les divergence c'est ka bayokani na kamwana te to luki ndenge nini to koki ko koma na convergence et surtout comme na convergence solution oyo ezwa et problème oyo ezwa solution ya libela et ça c'est ce qu'on a arrêté to lubi to za na début à vacances ceux qui vacances ici to zongi na Kinshasa. Nous avons programme Yakoyana Kimpese. Et vous voyez que le 15 mars, samedi passé, tous ceux qui vacances le 14, le 15, nous avons 3 mois de session à Kindo. La plupart des députés sont à Kinshasa. Il y a un moment où on a relancé, on a relancé, on a bengaki na komela ki lobi na tanga ki ba message. Ko batu bazaki na bureau de la cité bazawa, ba témoin,
on a accès un message à WhatsApp parce que moi j'ai des écrits et pas WhatsApp nous avons relancé DG tala makambo yoka na ndenge nini et puis la vérité que na kimpese ça commence encore à bouillonner to boy na biso makambo ile kana kipese déjà ça qui sensible abi oui tout tia likamwana en pratique ya kokita na kipese bongo DG na réunion wana to yokani to kita na kipese biso caucus comme intermédiaire le col médiateur. Mais déjà, il faut enrichir le Komoko. Déjà, le cola opinion à Kimpese. Parce que le système a prépayé et ça m'a B. Alors, biso tolingi, to proposer un échantillon. Il y a un leader d'opinion, il y a Kimpese, ou banane bazu occasion. Il y a qu'à expérimenter en côté. Parce que bon sous, n'a expérimenté en côté. Donc, il y a ça comme B. Alibeka ke saka mabe. On dit tout le monde dans la classe hein. Tu sais la classe non? Tant on soit dans la classe dans l'humanité ba yibso nini. Ah anglais ça passe. Tu vois bien non? Mathématiques ça la passe. Ce que tu ni pas ni anglais ça passe. Ah ça passe pas ba tu balobaka ça passe. Mais tout le monde peut ba tu balobaka anglais. Ah mathématiques ça passe. On meki en côté. On dit bien mathématiques ça passe. Pour nani pour baba ça passe mais ba beta mathématiques bazali. Donc on a déjà lobby ataba koboya mais avant baboya tous à la sûr que ba expérimenter lokwana ba parpango du doigt bongo ba convaincre la population que biso to moni que lokwana pena ezamabe parce que déjà c'est la sûreté que la plupart bat bazon bawana ils ont de preuves que si c'est moyen ça ba des avantages belé parce que lokona ça a un avantage na désavantage si on ça le choix on cause loko oyo ça ba désavantage moké avantage belé ngwa lo baki albi biso to za prêt avant réunion ya Kimpese na kisantu déjà toujours quartier mon expérimental basa déjà na prépayé baso sala nanto yo kate ba marché boy na Gombe Matadi na village Gombe Matadi na mboka ozo za ndila kamba basa déjà na prépayé alors tous sur place le Gombe Matadi sur kisantu ngana za pré snel na zo bus moyen de transport ba koti na mi bango na quartier wana ya kisantu to ko influencer mutute ba koti na bango na quartier ata 2-2 ba luki na bango bandako balingi ba tuna na ndenge bino préparer ndenge nini biso est-ce que ça bien quels sont les inconvénients comme ça objectivement ba yoka bazo ale soki 8 août na kisanta en tout cas iloko ngo eza mabe donc to ndi mangote alors bazaki prenne eloko wana eloko déjà bakisaki yangwana et c'est comme ça que dans projet ils ont projet à réunion. Parce que jusque-là, la date n'est pas encore officielle. Réunion n'est comme ça là. Date est en officialité. Et on avait proposé un projet, ça là qui tout ça là, vendredi. En principe, vendredi, il a fallu bus et il y a awa. Bus auto qui identifier interlocuteur sur la nationale. Tozu bango, bakoti on a bus qui ça doit saler musala wana. Ma solo ko qui sant tout ce qui va saler loko wana moi étude hein. Moi étude moi qui nous ça là-bas enquête to longue on a to zongi na Kimpese dès dimanche par exemple to tiens ma solo na mesa comme ça les uns les autres ont des arguments donc biso réunion wana ezali projet population bolanda bien batu ba toxe binoté to lingi ça le mabongo ezali na initiative ya caucus en accord avec la SNEL et le caucus est joué rôle intermédiaire réunion wana eza projet bongo bo biso toyé SNEL temta tindi biso donc tout ça boye tout ça la mission des services ya caucus pour na ko préparer en principe ba rencontre wana to ko préparer surtout réunion na faisala entre SNEL na population à travers ba délégué na bango sikoyo ezalaki donc ezala bongo et na linga kité SNEL ekitaka kana Kimpese boye biso na ba député to kiti to solo katoko so nani nous avons pensé au niveau du caucus qu'il était nécessaire avant réunion wana tozala na Kimpese poto identifier bolanda bien loko toza awa poto identifier ba vrai acteur au baza na kati ya masolo ya courant presse bino presse na ndé tolbi notabilité société civile na ba leader to lingité après rencontre wana to mona mutalo ba nga kutu ba cheki ngate po ba lingaka ngate o biso tozala kité alors ko biso tozala kité makambo wana concerné biso té nous avons voulu et nous voulons que cette rencontre
soit la plus inclusive possible. La plus inclusive. Tout ce qui est boyi, ça n'engage que lui. Alors, conflit individuel, nous ne sommes pas venus pour régler ces conflits. On n'a pas besoin de ces conflits-là. Notable les deux camps, on en a besoin. Ceux qui ont 2 camps, tu reçois dans chaque camp. Ceux qui ont 10 camps, tu reçois dans chaque 10 camps. 2 camps, 3 camps, il y a société civile. Tu as identifié. Et nous sommes renseignés auprès des gens crédibles. Puis surtout, il y a crédible qui peut se confiance, des détails que non, on a qui peut se la société civile, notable, leader d'opinion, on n'a pas pris tout le monde. Écoute, donc, bien pour la population, mais dans la minute, on a eu tous les renseignements. Et c'est ça qu'on a fait hier. Et vous avez un papier, donc liste, tout ça qui même saisi. C'est la liste la saisie. Vous avez et ça saisi, auto-identifier. Et ce que je veux préciser pour le lobby, tant que banda qui identification de ton collègue, tout ça, nous avons une enquête et coïncider que on va dans la tribune populaire. Tant on a bengi, monsieur Latenaki, Azan Kin, on a bandé pas naé, Konzamboka, à territoire, à Binga Nazana Kinshasa, pour telle raison, Benga adjoint Nangai, Yenda guidé. Tant on a bengi adjoint, pas de la vérité, to bengi adjoint le bi, Nazana Sinat, il y a un petit problème que je règle, après Sinat, to solo là. Et tant on te rappelle les sous, à le bi non, la ministre nous a occupé dans la tribune d'expression populaire, après tribune d'expression. Est-ce que tous les laïos, au Kozala, on a dit non, on a la place, donc aussi sa tribune populaire, bon, on dit et ensuite, avant de dans la tribune populaire, tu as na SNEL à côté. C'est pour la première fois que tu as na SNEL, na ça même na contact ya mutu à SNEL à Awate. Mais il était nécessaire tout à na bango pour pas y ébaquer. Pour préparer ma solo au état de bango snel dans la population. Puis tu si bango va le cadre, jusque là tu es dans le cadre, va préparer cadre auto solo. Tant que si on soit ma konza snel, ni tu qui na cité. Bongo tant que tu commis na cité, na bureau de la cité, parce que c'est qui question tout ba pour contacter moi comme na téléphone ko solo là. C'était fastidieux. Mais l'autre monde qui chance, la plupart des leaders déjà tu as identifié qui awa bazaki déjà dans la tribune populaire. Donc, toi, tu viens dans le bureau de la cité, tu écoutes dans la salle. Et dans le Congo, 10 de fruits de Kogela, des bêtes là et tout. Alors, tu vas dire que tu as des choses à dire, tu vas solo pour te préparer pour la nettoyer. Alors, dans ma solo, il y a l'obindambu. Pour tout ça qui briefing, na bandeko bazaki na salle, na kotanga bango te, baza wape ba mususu. Tant que tu il y a 2 projets, il y a qui santu pour la on a lobby et puis il y a qui PC, bango ba kende ki pembeni ko ndeka ezalaka a kufulu tout akwenda bele kufulu ke ba vutu ki ba ovo beto to kwenda ko ki santu ko. Na ki santu to ko kende te. Mais réunion o ya dimanche ki journée to ko za na biso mais na ki santu ba pisi ba na bango na ko lobate awa et biso to ko imposer te. Biso za ba to ko imposer le côté. Tu peux imposer le nationalité, tu peux imposer le population. Parce que nous sommes des. Sinon, on est neutre, sinon on n'est pas des médiateurs. Si vous commencez à imposer les choses aux médiateurs, donc tu sais, on librement dit, quand tu as vu ça, déjà qu'on a une chasse qui était à Pakistan, tout ce qu'on loué bis à louer sur bisté, était à Pakistan, tout à bout, pia. Donc tu as vu ça déjà. Et encore qu'on imposer, nous qui sont tout. Alors, on a vu ça qui bango. Et pourquoi tout celui là déjà. On a passé les 2 messages, il y a mis balai qui sont de mais baza disposé pour le solo là, il y a mis balai, va suspendre les nous, travaux au babandi. Message na bango on a passé qui en DG. D'ailleurs DG avant que naïb ça bi honorable makambu toujours yoka wa c'est grave, il paraît que même na qui PC ça ne va pas, population est montée, sécurité tina province. Bazui makambu na province qui na qui. Donc après cette image mo qui PC motezo pela image bapesa ki DG ngwana abiki to ma solo wana to muni neti tozo banga na biango polele na ifsi bango
nga naza na kipese nalali na kipese naza na bandeko ya kipese na minimiser te problème eza situation eza explosive à tout moment ça peut péter je le reconnais mais la situation est calme bozwa bakipese bakata kipese basali soki nini non toani so calme mais la situation est explosive surtout quand on parle de la marche et on peut anticiper mais contrairement à ce qu'on raconte c'est que ils ont aussi des rapports certainement des services de sécurité je dis au moment nga naza na kipese soki nazalaka na bapolisier natiki bango epai natiki bango azotambola nga moko awa donc na rassuré DG mais en attendant pour calmer la situation makambo ya prépayé basuspendre so na sisi conférence nakende kovérifie na cité soki namoni ke bazocontinue nabengi su DG ngabiyebisa bato parce que bato bozomona kipesa awa bango te ndezo badécision batia prépayé te c'est la direction la haute direction soki bazwi ordre bakata bakokata ça biso continuer à moins que bazala vraiment très inquiété babi ah toboyi na biso toboyi kokufa donc c'est on donne une image de Kimpese et comme le la jungle mboka moko ya ba barbare et moi je ne crois pas balongo la image on a Kimpese ça mboka ba barbare te et c'est bino presse monimé que boza ba barbare na lingi lokwana te population zona nanga bieto solaka bina radio bango yoka kanga intumbu na bino na vande 8 na Kimpese boyi bindeng na zaka sous prophète donc na yebi situation na je ne minimise rien mais solution batu ba profiter te pour nous pas qu'on non botina biso mbongo pour toi assurer sécurité na Kimpese pas mal payé c'est d'accord aussi mais c'est possible non et pas ah oui comme c'est pas tant on dit mbongo ne ko yebele bele ba pesa on dit mo yebango nous connaissons des agenda cachés ba pesa image mon grave j'ai dû dire au DG zalaka en contact na gouverneur zalaka en contact na président de l'assemblée mais la situation moi j'ai causé déjà avec une bonne partie déjà tout soit na bisoté donc yango na bino presse vous avez un commentaire pendant les autres temps ni nekozala nazoki na conclusion vous avez un sens et responsabilité dans vos autres commentaires vous avez beaucoup de bati jamais que vous opérez ça parce que oh aninga Kimpese oh aninga congolais solution zanini tous au courant n'est-ce pas tous en lokola batu nyonso tous à la objet injustice te pour na courant et ça vous été et ça l'essentiel non qu'est-ce qu'on cherche d'essentiel ce qu'on a makambo sous sous ka traverse nel qu'est-ce que nous prenons ailleurs qu'on soit dossier oh été et comme après na yo fond de commerce ce qu'on a un intérêt personnel qu'on profiter dans Oyoté. Donc, population, je crois que Bolandi, tous préparer réunion monnaie, beaucoup de précision quand la presse, ah, ce qui est samedi, ce qui est dimanche, beaucoup de bango, presse, informer bino. Après réunion, comme nous sommes beaucoup de radio, ah, on a la presse, rôle de la presse, n'est pas aboyé, c'est plus même qu'un meeting. Pour un meeting, il y a un échantillon. D'accord, si, mais nous sommes dans la radio, on a un azoyoka. Et ça, vous été. Donc c'est comme ça qu'on a été presse en avant-plan. Tout le monde comme ça, donc on a mis sous, on a mis en mabé, on a mis en route, songi, makamone longwa. La prébice là, bandeko, yasnel. Nous bien ça là qui clair, ça qui clair, na ba information de yoki. Na bisa qui bandeko snel, na so bango na presse, to keba, na ba corporation nyonso, to zala kana bambuma mabé. Na presse awa. Bambuma mabe ezali bambuma ya kitoko ezali na enseignement ezangi te na police ezangi te na SNEL pe ezangi te parce qu'il semble qu'il y en a qui peuvent influencer la population imaginez ce que mutasnel a bino ah bosa de makasi eloko na prépayé boboya mais mutasnel alors que politique SNEL ezali batia ba prépayé mais ye alongwe na ye azotia bino songi faut botu na ipona ya sala bongo. Tant excusez-moi, tant pour prépayer ce qui compte dans le bilan côté, on a pour prépayer ce qui prépayer côté. Babilogo oyo nous sommes na gawana ba batasnel ba yaga pona ko menacer to kata courant lelo match ezali to yoka ngono lelo match ezali asombi courant et cause la lisusu te banani ba profiter ka R1 assez batona boza ko pour paiement non et ça par exemple na PC par exemple les belé oyo batasa un intérêt personnel parce que la soit pour prépaiement ou contre prépaiement. Et donc, la population est intoxiquée. La population fait la mise sous la miquette, vous avez un esprit de jugement. Voilà pourquoi, Bandeko, si vous avez un Kimpese, caucus Tozawana, parce que tant que après commence à faire, c'est ça qui est la courante. Caucus qui peut m'accompagner belle sur l'andela. Ou un mandat passe par nos yokate. Intérêt, Kimpese comme calme. SNEL na Kimpese ba yokana population ezo courant soki ba injustice ezali
biso ba député tous veiller ba réparer yango et population ezwa oyo bazosenga. C'est ça l'objectif. Les restes là toboye yango toboye surtout pas bato bakufa toboye. Voilà bandeko makambo toyeli caucus donc oyo etali date oyo etali lieu tout ça je crois que beaucoup de gens la presse na mikolo ça peut-être lobby ou après demain nan peut-être est commis officiel parce que comme officiel il faut DG SNEL bayoka na gouverneur bayoka na assemblée comme ça peut tout ça tu as pas besoin de député niveau province batinda pe ba délégué pourquoi pas y a beaucoup de gouverneur ko yo ya soka na tant to vandi wana gouverneur président de l'assemblée aye to batindi ba délégué na bango to zala wana ezala vraiment likamoko ils au sérieux to zango en inclusivité. Voilà souci tous ça on a souci mosuté to eli ba agenda mosuté mais vous allez sûr bana ki UPC vous allez sûr te biso ba ntsumbu biso ba duto boye soki ezalaki ke likambo ya COP likambo ya koluka mbongo mais to yokana biso na SNEL to biso COP na biso to mona biso arate to za makambo ya COP te bucha biso confiance to za na injonction ya SNEL te to na injonction ya SNEL te donc on a bien naïbisi bino caucus na bino tous makambo ya COP on va en parler peut-être dans la conférence au temps on a tous ici dossier on va poser la question comment nous fonctionnons nos caucus pour complacer dans la radio banque national ou membre je vous dis comment nous travaillons dans quel esprit nous travaillons les tous voilà un peu vous poser la question des honorables collègues et d'autres aussi vous avez des choses à compléter il faut moi compléter et après on va avoir des questions et puis on termine avec cette première partie makambo to yeli na kipesi. Ok, merci beaucoup, Président. Nakoki Kozanga Atali Loba Mukete et pas ya population, surtout ya territoire Nabiso ya Songololo. Nako expliqué na nous na minute muke voilà mon sala ou population atinde la kibiso. Population atinde la kibiso musala te to koma lokola biso pe ba journaliste, biso toza ba député. Batu oyo population a élevé en toute dignité. Alors, tant que population azolela, et c'est un député sous ça na radio abanda kolela, non, député faut kende na ba instance oyo et sengeli ko kende ko sala ba plaidoyer et puis comme met la population ba solution. Voilà, ezala ki tango réunion les cas qui na DG dans les cas na ba différentes radios p à travers ba voice ton message côté sa population et voilà ba retomber ya réunion autozala qui nango na DG ba différentes rencontres les kaka ba nationaux tozala qui à société et pour le moment pe tozala qui à société to s'imprégner bisomoko na situation to lobi que non to tia ngo mutu na zoaka temps ya ko expliquer na caucus et d'ailleurs président lokola zape mwana kimpesa zala qui très sensible à ko tia likambo yo au premier rang ba point za ebele mais aluka kinanu point o ya kimpese lokola eza point moko très chaud o ezo luka lobby ba makamma be salema yango ba tia yango na point ya liboso tozo ko apaiser population ezala vraiment na calme ba pesa biso confiance toza wana pona koluka solution tozotala d'un côté toza na population de l'autre côté toza na SNEL alors toluka solution moko ya malamu na limite que population aza na rancune contre SNEL te population pas azoluka kaka kimia SNEL pe azoluka kaka solution na problème o ekweli. Voilà, président Lobby nyonso déjà on a complété kaka wala ya muke. Merci beaucoup. Mais aussi ça que même les députés provinciaux oya kimpese to kozangisa bango te. Dans un contact na ndeko na biso honorable Gilles Far. Donc YP tous déjà na masolo na kati. Il y a 3 élus provinciaux. Na biso déjà SNEL qu'on a que parmi batu bakozala, tous appellent na 3 députés provinciaux. Je crois que si tout va bien sur 24 députés il y a 15 députés qui ont déjà manifesté leur disponibilité. Pour nous, Bazan Libanda, Bazan est disponible déjà, comme on a un téléphone. 15 députés nationaux, Bazalawan, 4 caucus, et nos 3 députés provinciaux. J'espère que Bazan est disponible. Voilà, merci.
monsieur Maloba. Merci pour la parole. Merci d'abord pour la baïne de Bissot.